balandi ya chaîne na biso Océan du Congo au molongo mobimba mbote mbote mbote, nous ne cesserons jamais ya kopesaka mama Océan ba mbote ebele bisika azali pe na maître Kabuya le messie ya MLS ya yebisiko championnat za malamu te mais ya changer yango. Mbote mingi balandi ya émission pona Congo to sambela topesi yo merci nzambe na biso o sa biso ngolu na mukona lelo to yoka yo lisusu lobela biso poza papa komona ye pambola maliko na nyonso satana za musika na biso na kombo na Yesu Kristo maloba no ezala vie eza mbwakela te ebebisa bavia bato me ezongisa biso na nzela na kombo na Yesu tobondeli boye amen. Mbote vraiment na bandeko nyonso oyo bozako répondre bozo corriger biso bozako instruire biso bozo tindika biso lisusu to loba bosolo ndenge bozo lingela. Merci pour na ba mituna na bino botuna ki biso motuna pourquoi émission et to lobela misala yaba député ndelelo tozo lobela yango totangi Bible. Na mokanda na nzambe na Esaïe chapitre nango 62 wana nde sika totira mateya na biso. Esaïe chapitre 2 chapitre 62 verset nango premier nalingi na tanga Bible elobi na biso boye: pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem je ne fermerai jamais ma bouche jusqu'à ce que je voie sa bénédiction. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Oeza réponse ya bandeko bazo tuna biso pona nini émission pona Congo. Topesi mbote na Yaya Tipe, petit frère propre du sang, grand prêtre Yaya Tipe isika azali mbote bele mwana muke na makambo na ye kitoko, premier partenaire ministère ya na ye Yaya Tipe musala malamu ebandaka moko ekoma mibale misatu mine chef entreprise. Nzambe kopesa biso verset biblique oyo depuis 2018. Tozaki na maele ya kolimbola ngote tozoke na malembe pe nzambe na maani ya bolingo na ye kosala biso bato pona koyeba kososola muke. Alobi pona mboka na ngai Siona na kokanga monoko te. Pona bolingo ya Congo na kovanda kimia te. Kabuya na nzela ya masini ya kotiela biso baponi bikolo zomi na mondi mobimba boso baseli nkite nango bakoza malamu biso bato liboso. Premier pays au monde oso to seli richesse na biso eza Congo. Mais yango pona nkita na biso pona bolamu nyonso toza nango biso tolobi tokanga su monoko te tokoloba pona nkita na biso. Et muto akoya kozala obstacle po abebisa eloko nzambe alingi akutana biso te parce que nous sommes des mortels, nous sommes tellement faibles akutana na nzambe.
mosala ya ba député eza nini? Ba député baza misala ebele mais l'autre entre blaka mibale. Ya liboso baza ba législateur ya loi. C'est-à-dire baza batoyo bazo sala mobeko, baza batoyo bazo sala mobeko oyo ezotambwisa mboka. Baza batoyo baza kosala mobeko eza kokonza mboka oyo eza komema mboka les députés nationaux. Totindaka bango na hémicycle po basala mobeko oyo kotambwisa mboka. Yango mona na kati na parlement na ebisaki bino mbula députation nationale c'est 23 653 mais en 500 sièges. Et Kinshasa, on a 56 sièges. Combien de candidats? Tout qu'est-ce que Batunio sur besoin d'un hémicycle? Bazako ya pour na intérêt na bango to pour na intérêt à Congo. Il y a tant des exemples batu batangelinga batuninga ba question batu ebele o basala succès ben si bango non on n'est pas là pour citer les noms. Ça doit produire la haine biso tozana ndepo na Congo. Batu musu balia ba $1 batu ba contribuer ba pona ba pesa bango mbongo o enjoni balia ba mbongo bakenda na ba mbongo batu baleka pe ba député azalaka journaliste a commis député azalaka boye. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez dit que Maman Kalunga bala oaza parmi ba candidat député national? Oui, que le référent de Nile Sipe Azali. Est-ce que que la coste Mouken Tonga pe Azali? Na bato ya kala banda kutu nanu mobutu azalaka bango bazalaka déjà ba mapité. To comme na 2006 baza ba législateur a loi bango mutu ba régissant ba loi o esama na mboko bango mutu bazala ti lelo bazaka ba député ba se fatiga kate. Maman Marthe aza candidate tolingi bilongi sika. Yango comme la deuxième image Kabouya Koche la biso oyo kan Équateur ndenge ba ko ba pona ba député na sima masini kuna Kabouya le messie de la presse tous les cas ba le pito ba ba poti ba bimisa olingi ba le pito biso to bimisa ki ba voix soki te réaction ko le kana mo kungute yo longi te yo zwa ka voix olonga kite okozwa voix ndenge nini bomoni ndenge bandeko nanga kuna ba ko loba nzamba yokaka lokoto nyonso bonde bandeko nanga ba ko loba kuna na lomongo na biso kuna. Pourquoi? Parce que ba député bango ba législateur ya loi mais ba respectaka mobeko bango moko ba chate. Deuxièmement, ba député Kabouya baza ba contrôleur ya gestion ya mboka na biso. Tangi to vanda no wana. Ba député Moussa na bango eza ko contrôler nkita ya mboka. Siko tuna député oyo wana ngana yo to vota esa contrôlaka nkita ya mboka. Yo komona na parlement eza na ba
na ba commission na ba commission na ba commission na ba commission ba commission ba sous commission ba commission ba sous commission. Député au lieu à contrôler Moussala peuple azala bien ba fonctionnaire ba fouta ma bien mais ceux qui député à quel contrôle na ministère moko député à quel contrôle et pas à ADG moko député à quel contrôle na ministère moko député à quel kuna babimise tala ne boki a papke député député comment commettre ta copie pour batouba ça la ONG bazwa exonération député a corrompu a qui a coûté la mi député na place à contrôler fraude des athées au moins batouba pour mamboka y a pas député parce que son président Sali Mabe on rendre compte la parlement premier ministre député a contrôlé gouvernement mais ba député a l'élo tala bato to ngito voter sous donc na to zongi saka ba on a pouvoir te botika no bakalunga ba mama ti bakota hein yo to photo li sous tika la journaliste to lo beli misami balé ba député otala ngo nga pona Congo basa ba législateur à loi basa ka mobeko oyo ko tambwisa biso mobeko li konte tambwisa biso et basa ba contrôler ya gestion mboka ta siko député à Longwe Kinshasa à quelle mission na Miba député parce que ça c'est déjà je suis venu en mission hein j'ai laissé ma famille hein député à quelle mission or que frère de mission et puis ça m'a amené à que Singapore député il faut son en enveloppe à kaki nous avons des députés corrompus bah n'a pas ça mourir que vous sautez c'est tout les députés provinciaux tout le monde na bangoté Mobutu a attention à la dictature. Par la provincial fait coup faïs à la rater la mboko. Toi dans la maturité wanate. C'est les bousses sauvagéries. Comment un député au commis sans corruption à 10 000 $, 20 000 $, député, ok, pendant 5 ans, on aura combien à la fin du mois, on aura combien, mais au lieu au salaire, il y a un député qui vacances parlementaires et ça, il y a qu'à te faire biso, qu'on rende biso compte. Non, ils ne viennent pas. S'il y aura des élections, s'il y aura bel et bien des élections, tu sanctionner votre news toi, votre sikabakota. Le blesse votre sikabazé belé qui mouille des amouki. Batouane a calendé baza batakal, baba miyibi. Les députés corrompus pour na Congo zoba, député moko légal obanake ngala sali musala, o sali luani. Il y a des gens qui sont contrôlables. Les fonctionnaires souffrent, non? Bah, j'ai la santé pour moi, la grève. Les Congo. Dans la bateau, il faut voter les sous. Mais est-ce que vous voyez la biso polo? Vous voyez la biso 5 000 francs. Vous voyez que va biso déjà. Moi je ne pas biso ba pesa biso rapport les athées parce que va somba on a 5 000 francs. Va somba on a 10 000 francs. Non, ba toi sika ba kota na hémicycle. Ba toi sika ba kota na hémicycle. Ba toi sika ba kota. Toi na besoin sur ta kalaté.
to sanctionner. Yo ka bande ko la bokungui ke la ndenge bazoloba. Et tu comprends. Oui, il faut pas faire ça au jeep. Pour les moyens de transport, au commis député. Mais tu exagères, non? Est-ce que vous avez ça mon beko? Est-ce que vous avez contrôle bien? Est-ce que vous avez pas la lingua Congo to pour moi s'enrichir? Nga na boité, tinda bana nyoso na poto oui pour les possibilités. Mbongo zui, mais pour na Congo, n'oublie jamais qu'il y avait des gens qui t'ont voté. Bah tu vas voter, bah même kuna. Mais toi au retour qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous avez un lingua Congo? Combien de députés ont comme corrompu? Yom toza mu konzimune ndezola. Ozo contrôler ministre, mais ministre a corrompu yo. Na poka lobo okuta la kuna nter. Bomeli. Boke maluku. Bosé so oui, boy qu'on se divestir. Oui, vous avez raison. Mais est-ce que c'est pour l'amour de notre pays? Nanya za na bolingwa mboko finalement. Voilà Isaïe 62. Pour l'amour de Congo, je ne m'éterai pas. Bande Kotoza a besoin de bini. Nous avons besoin de vous. Merci pour la bande ko bazo benga. Merci pour la bande ko bazo tia ba commentaire. En tout cas, merci, merci, merci. Merci. Ta musu mutu moka ko bika na malobo. Ta musu député moko ako changer na maloba o. Ta misa ba député to ebisi bino. To ebi leo ka mibale. Ba législateur à loi et puis ba to bazo contrôler mboka na biso. Tunaye. Wanga chuchu. Est-ce que zo contrôler ni? Yo mo za 7 mabula diamant. Au contrôler ni. Voilà comment les pays les ont couffés. Merci Isus Nabiso. Tikanzama pambola biso bisika bozali. Ceux qui vont se placer dans mission, vont continuer ko kabayango. Batu baya ebele bele pona koyoka. Benga biso, soutenir biso dans le sam matériel, financièrement, tout ça. Seigneur Dieu, merci pour Zanzam. Biso to loba kapo yonde o Zanzambe na biso. Tozo ba pona bolingwa Congo Nzambe. Taleza soni bato banaliste basali ba monique Nzambe parmi les 10 pays les plus riches so basali kita na bango biso bato ali boso. Mais Nzambe biso bato ango tozo vivre na passe na kolela. Au lieu de vivre na abondance, to vivre na misère. Quand tozo bela on Nzambe la biso, c'est la biso bolamu poza papa. Tozo bela yo Nzambe a Congo. Wapi batu bakolinga mboka o Nzambe. Wapi batu bakolinga mboko. Olobi soki juste moka gangi okosala. Nzambe koyoka mongo na ngape osala te pona Congo o. Les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent. Toza ba mendiant. Toza ba malheureux. Mais tandis que nous avons tout. Père! Fais-nous grâce. Namboko. Battez la biso papa. Ba élection yango etemi na porte. Zala Nzambe na Congo. Satana za musika. Congo Congolais. Toti Congo epai no Nzambe. Tokolobe pa ya nani soki yo te Nzambe. Batela bandeko na biso. Zala Nzambe na est na est. Zala Nzambe na est na est na biso. Zala Nzambe na sud na nord na ouest Jésus. Zala Nzambe na Congo. Zala Nzambe. Toti kono maboko na Satana za musika na kombo na Yesu. Tobonde libo. Amen. Merci mingi. Benga biso na numéro na biso ndenge bazo benga 09 98 74 29 07. To commenter to kotanga yango. Pona leo to suki awa ezaki wa bino Révérend Didier Lopinga sango mokonzi pour l'amour du Congo. Bye yo.